Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Na osenga bandeko bolanda biso na niveau ya Paris. Bo mekana nuko benga biso toye na dossier oyo affaire ya ndeko na biso Bercy Mwana. Tomoni tolali tolamuki. Mwasi ya Bercy Mwana. Mwasi ya Bercy Mwana atumbi bilamba Bercy Mwana abwaki bilamba ya Bercy Mwana. Azikisi mukanda ya Bercy Mwana en pleine vidéo. Bazikisi mukanda ya ndeko na biso Bercy Mwana artiste et musicien en pleine vidéo. Bandeko na ngai ya basi oyo bozali na Paris na ebite soki ezali kotula soki ezali nini. Bandeko ebele pe ya basi awa bazobenga benga ngai bazotuna numero ya ndeko na biso Bercy Mwana po bayoki Bercy Mwana komi na libre. Mwasi atumbi biloko ya Bercy Mwana. Toki il paraît ndeko na biso ya mwasi susi na ye ezalaki Bercy Mwana azonga Gaulois parce que depuis Bercy Mwana azomi benga général ya bawarion. Bercy Mwana komi bilinga linga. Bercy Mwana komi na kindumba. Bandeko na ngai oyo bozolanda ngai na niveau ya France, na niveau ya Paris. Fermez la porte là. Bandeko oyo bozolanda ngai na niveau ya Paris, na niveau ya France. Est-ce que kozwa mukanda oyo bapesaka bandeko batambola nango otumba ngo en pleine caméra? Bomeka ko expliquer biso est-ce que ezalaka infraction ou ezalaka infraction te parce que tomoni ndeko azotumba biloko ya Bercy Mwana atumbi papier ya babenga yango soki nini oyo batambolaka nango kuna biso koto ezalaka carte orange biso koto ezalaka annexe bango kuna na France na ebite tomoni ndeko na biso ya mwasi azotumba yango en plein air. Bandeko oyo bozolanda biso bomeka kobenga biso bo expliquer biso makambo mwasi ya Bercy Mwana sali eza infraction ou eza infraction te toluka nanu toyeba. Ndenge tosala na bino pe émission awa na Saint-Denis kuna batu batondi libanda bandeko na biso ya staff ya Héritier Watanabe balobi lelo manike ya kolala te bayeba beta manike. En tout cas ndeko na ngai Dodi nazoka il paraît ozawa na liboso ya porte na batu boye koluka manike mais ekosala bien te manike de John azali muto ayaki na leader na bino Héritier Watanabe ekosala bien te soki bosali babiloko wana. Donc bandeko na ngai eza pasi na mawa kotala bandeko na biso abasi makambo basa bandeko na biso ba congolais kozwa artiste et musicien ya munene ya mboka na biso neti Bercy Mwana kobwaka biloko na ye libanda kotumba mikanda ya Bercy Mwana na ebite. Est-ce que ça respect vraiment bandeko toyoki il paraît moi mwasi wana aosenga Bercy Mwana azongela makambo ya feri parce que depuis azolobela fali moi mwasi azo réclamer que kindumba ekoli makasi Bercy Mwana komi na kindumba ya makasi. Donc mwasi Bercy Mwana zui azana zuwa moko impossible. Mwasi ya Bercy Mwana lobi staff ya fali bazokoka ko gérer Bercy Mwana te ndenge fere gola zalaki ko gérer Bercy Mwana kuna Bercy Mwana toki il paraît azui de mwasi ya zuwa ya blagite. Mwasi ya zuwa ya blagite azui mwasi ya zuwa mbongo mona na kasu na ndaku te. Est-ce que makambu Bercy Mwana azosala epa fali? Est-ce que fali apesaka mbongo ou apesaka mbongo te parce que mwasi azo réclamer kindumbe ye makasi mbongo na ndaku pe mona na kate? Est-ce que Bercy Mwana pe azwaka mbongo ya solo? Bandeko na wasela ba appel na bino parce que mwasi alobi Bercy azalaki epa affaire azalaki papa responsable azolesa ndaku aokipe bana makambo nyonso azosala. Mais depuis Bercy Mwana azolobela fali Bercy Mwana komaka kolela yango ndeko na biso ya mwasi alobi atumbi biloko na nyonso tu na javel. Alors bandeko na ngai eza pasi na mawa kotala bandeko na biso ya basi ya poto
bokomisa poto neti mboka na bino, bokomisa mikanda neti soki moto oza mukanda neti kokufa te, mikanda wana nyonso ekotikala, biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akomisama, Alléluia. Oh, mikanda nyonso ekotikala. Allô? Allô, on a payé pito parler, franchement. Bah, tu vas dans le matin, on a eu sous côté obéissance. Matanga ya sœur na biso ya Canada. Oui, c'est ça. Te tokobeta yango ezosala pasi ndeko na biso ya mwasi atiki biso ka boye vraiment ezosala pasi molimo ne pema na kimia. Tiko Bercy asaya nini? Namoni ka omatisinga. Bercy mwasi na ye atumbi papier oyo bapesaka bango na France yana soko otyo samba papier bapesaka na babenga ngo ni. Papier ni ya ofra? Ya ofra. Atumbi yango en pleine caméra. Pona? Alobi Bercy mwana depuis aza epa fali kindumbe eleki makasi mbongo ezalaka su na ndako te. Bercy epa affaire azalaki stable bazalaki komona mbongo mwa mwasi azo réclamer Bercy azonga epa affaire po depuis aza epa afali mbongo ezomona na su te. En tout cas moi ça on n'importe quoi. Bo eza faute afali to eza faute à Bercy moko. Bercy tant azalaki pas faire azaya na Kinshasa. Et ça normal peut-être en sous réalité mboka bando faire réfléchir et bien. Tu vois comme na poto tam sous le yenge donc ça faute ya côté ya musicien ba tout et un des fautes ya moko Bercy faut un responsable faut ba responsabilité non mais. Donc inutile ba ça fallait quoi tort parce que voilà non mon côté fallait ça ni na makamba pour les amaramba couple en fait Bercy ça irresponsable a ba responsabilité na. Alors conseil nini osenga ndeko na biso ya mwasi kozwa biloko ya mutu kozwa mukanda na yebite mama yozana na mboka ni nga na France oza na France siko kotumba papier wana bapesaka wana kuna na France za infraction te te asali mabe quelque soit les problèmes au kotumba nini ya mobilité papier mobilité c'est pas gentil. C'est pas gentil. Bongo, que voilà, peut-être qu'il y a aussi la déclaration sur la police, parce que n'est pas tombé bongo. Donc, je pense que par rapport à la loi, il y a quand même infraction. Ce que Tumba mais on monanda qu'on incendie, ok, mais mutation a tombé en gros. Donc, je pense que côté on a police à hollandais là, mais ça sert à rien en fait au Tumba. Son mobile est irresponsable, Dans la responsabilité pour mutation ba responsabilité n'est pas forcée en côté. Ozomona, on forcer tes mobile à la responsable. Si moi na conscience na et puis que nazo va na moi si bana bazali, faut nazo ba responsabilité na en main. Ce que ko kozwa ngote, ça sert à rien aucune na force. Et ya saliwana, c'est pas bien. Na to moni pe sœur na biso okolimbisa to moki balobi bino pe ba basi yango ya poto bokoma kozwa kaka bibali otie mobali onandako soki oyoki posa mobali ana nyonso esili oluki raison po benga na ye oluka mususu ya okota na ndako bozolemba ko changer mibali te. Vraiment. Non, en fait, je pense que Baka, ça dépend, il y a Moutou na Moutou, Baka, ils sont différents. Tous à que quand Moutou, moi, quand on m'y balait, tout généralisé. Je pense que Basi en OP, Natami Tchaka na Katia, parce que voilà, non, représenté Basa Poto, et on te bengana mi bali, ils ont été parce que tous à la mabé. Ozomona so tali pe ba raison c'est ça là que to bengana bango peut-être surtout bengana bango te mais tout ça bango libanda parce que to yokani te ko bengana c'est trop dur ozomona donc voilà et ça que peut-être que mobile ningo lobiana d'être mobile est irresponsable d'être Bercy ningo sala bongo en futa loyauté en contribuer na ba charge anda côté et puis sanga mobile ya bongo ça irresponsable tiko tina neni on va neka po atwa mona ko ozana mobile non est-ce que kosenga est-ce que kosimba lelo ndenge mwasi apesi a obligé ya lobi azonge pas faire pour depuis azana fali amona mbongo moko emona na kate peut-être mwasi ana koza la raison te mbongo nyonso Bercy azwa na poche fali ezokende pa bandumba. Ben, peut-être que Bercy monde dans un aïe Nino non en plus moi ça n'a raison de dire que tu as la polémique. Non en fait ça coûte du kamba fali tende na loba eto ferreté et ça que Bercy en fait à la qui c'est vrai visage naïe parce que dans azala qui pas ferré azala qui na quoi na Kinshasa c'est vrai qu'il y a banane ko voyager mais azala qui na kin era comme na poto faut que poto les environnements mususu
peut-être qu'à Monique a commis, donc elle a actif vrai visage nae, donc elle est irresponsable. Donc ça peut question à faire ou fallait non. Là que Bercy et Mokonde, peut-être pour que je vienne au verre, tu vois. Ok, donc, merci beaucoup maman, merci beaucoup. Tous abattement une minute pour et permettre biso. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko bokanga nanu ba micro tolobela sujet ya ndeko na biso Bercy mwana bino ba basi ya poto pe kindumba ndezo boma bino basi ya poto kindumba ndezo boma bino bolingi komona musicien ye kobwaka ngunda na poto te ozwi ye musicien okozwa mukanda nsima na ngai soko oyoki musicien wana kioluka mwa ndumba na boîte osiliki tandis que yo yoki kolakisa ye kindumba olingi musicien boyebaka ke batikaka basi na bango na bana na Congo lelo musicien kendo sepelisa pe mwasi mosusu yo ozwi mikanda na yo otumbi neti yo yaka poto na mikanda yango. Alors ndeko bonjour. Bonsoir. Bonsoir Pitopa le boni. Bien papa boni yo. Ouais, kimezali na kolo. Tolobela sujet ya ndeko na biso Bercy mwana oyo aza musicien munene ya mboka na biso. Tomoni ndenge batumbi bilamba na ye na Javel, bazwi papier na ye oyo bapesaka na yebi te so yo oza mboka nini. Allô? Yo oza mboka nini? Bon, ya liboso na mes condoléances. Nazala partout, naga pembe na yo. Ya liboso na nu, napesi mes condoléances na famille oyo etiki biso mwana na Canada. En tout cas, biso ba parents ezo sala passe vraiment ya komona ozanga leki na biso mwana na biso na âge wana. Et ça vraiment passe mingi. Message kana ko pesa bandeko so boza na mboka bapaya. Oke na kokota ba milia ba mindele. Ofana na mili ezali ba Congolais ba Africain bwana facilité ya communication. Ya koyoka na mawa. Tolo la complexe ngani na komi na poto fala kilika milia mindele ba fanda ka pona kima ba Congolais. Eza erreur vraiment on est dans message ngana pisi. Bon, merci. Merci. Bon. On a Bercy vraiment na mtu na kamkoloni. Mobala ko benga na boss na kwani guys na boss. Surtout na poto hao. Ndeko mpeti na amona miko na yo zo déranger moi muke zela na nutoka ngangu. Bien zela toko tayo. Micro na yo ndem to déranger ngata. Petit zayo. Zayo zo bakeli pia. Bon ndeko mpeti. Zala kimya ngai te. Ndeko mpeti kangana no miko comme ça tozongela yo. Allô papa. Songana mitu na mukolo nini mobala obengana mwasi na ndako na poto. Ezala kaka mwasi abengani mobali, mwasi obenga mobali ko musala mobali ezala na nini na vie. Nayebaka pe te nayebaka pe makambo yango te en plus pe ya liboso nga lobeza boy mibali soko ke poto ya liboso zo esprit na yo ya ngunda bwaka ngunda ozwa mukana na yo na bonne et forme oluka adresse na yo botika system yo kena kofanda kaka sima basi mwasi wana ta ofanye ndenge nini ata lelo sepelise lobo sepelise lobo na kuna okobela hemorrhoid lobo na kuna okoyoka penzo to mingai tango sepelisa ete akuna kwa ndeti okomosaka na sentiment na ye akobenga na yo akoluka ngolo ya moto moko oyo uti Kinshasa sika surtout soki obandi deja misala poto wa mukongo ekufi ya koluka nde ngolo ya moto moko uti Kinshasa uti oyati tu comprends parce eza moko kaka bato soki oza deja kuna luka document na yo moko bofandaka na ndako ya basi te mwasi akobenga noka oyoka kaka soni surtout neti moto kwa Bercy mwana deja mal aimé ada ya muta babavira amuta ka problème noko nete fanda kimia te yo sukele kani de sukele wana ti merci ba document na yo asali mabe makasi bon c'est la vie a supporter eza mboka oya mupaya azwaka ba blé oyo to mona koza sérieux na fina yo na epte soko fanda na sima mwasi je ne pense pas ngai to mona ka babavira na yo ngai na fanda sima mwasi
Vie wana nga na okokango te jamais. C'est ça, place mutu ala saki mobile faut bunda oluki vi na yo fandi oluki ndeno ko soutenir bana na yo na famille za na Kinshasa. Soko la nika sima mwasi na nyoso ko sala ka mwasi wana. Kuna minute yo mdawa futi lo loyer, yo mdawa lesa, yo mdawa futi lo carburant, yo mdawa futi la yo chauffage, yo mdawa futi la yo nyoso na ndako. Yo musano kaka Grombingo siko soki Grombingo pe lembi babwaki si yo tika babwaki sa epo Grombingo lembi yakataki ankore kolande ti kuna na boma mama na kita mata kuna peza kusomba ngope poza na mkanda po bima na papa oyebi eloko moko ezawa ndeko na biso moko asala bakisi ya blagi te lobeso boyebi ke lobeso na uti ozwa maladi moko awa bamaladi moko bo ekomplikaka nga kaka ya poison aliaka na kini ekomplikaka nga pena soki ebuki nga evimbisaka nga makolo nakotaka ndako bon eza mpe témoignage naloba kaka parce que soki ndeko asungi yo na kati yo te pardon ozoloba nayokaki na live osalaki ti otangisaki ma ya miso koloba baréalité okuta wana musique tolaki mpe na madame kooloba madame alobi kaka keni mpe na oyo nofinga fere egola liboso tusaka bia achange na ye ati batiele liboso kuna makambo wana oyo nzambe asunga ye yango bandeko mosusu batikali okota atuka esalaki mpasi ya babebisa yo nzoto mpo nyonso ekotikala me sante eza moko ekobokola famille akote wana ma atuka keni mpena tozokompatir na yo courage. Merci vraiment. Merci. Yaya, omoni na vie ba négligeaka mutu te. Garçon lobeso na yebise na bi yaya. Na koma aka na moma moko nazwaka bashite ya boyebi ke lobeso. Asala pena mama na tu pena po lobeso ya pena tina pala bina lala pena awa. Na la tsoka solution ya biloko oyo soki oyoke ye lisusu mela kaka papa. Te nzamba pambola lobeso place aza sikoyo. Mutu akokaki kosunga Bercy mwana na bamukongo wana oyo ezobeta ye oyo etindi mwasi lelo alemba ye bongo lobeso mais baza na rankini moko nayebi te rankini wana soki ekosilaka te ok vrai docteur ya blagi te bofandi na ye na poto wana lobeso yebi solution bakisi ebele ya mokili ebele en tout cas lobeso soki awalanda biso napesi ye bambote ebele place aza pe merci mingi parce que oui boni allô bonsoir boni bonsoir Ken. Allô Ken. Oui bonsoir Kimi ezali papa boni yo. Bonsoir Ken. Kimi ezali mpeti zela ye soki asilisi apo yo okoti topesa 1 minute Mariam boni Ken connexion oyo mabe nga connexion ekozala mabe te nga nafandi pena na Belgique connexion ezala mabe na kati ya Belgique connexion eza mabe kata live bandela Ken kata live bandela yo moko zela bozela na tia wifi ya ndako mpo nazwa sala connexion normal bozela non oza bien eza pete ana tige moko ya rouge mari aza na deux tige ya rouge bana ba connexion mabe voilà ok merci natie sikoyo wifi ya ndako natie wifi ya ndako eza Ken ye moko ngai ok tobande pa nani tobande pa Mariam ou bien pas fait bonsoir allô bonsoir quelle connexion ezongi nango déjà mais mutu moko nde aloba te mama tobande pa mpeti bonsoir Mariam boni Ken bonsoir bonsoir maman allô maman bonsoir j'espère que vous allez bien biso pe toza bien bon bonsoir papa bon nalandi sujet ya yo Ken nalandi yo na problème ekomeli Bercy mwana omoni bamibali fo koyebaka ke mwasi ata aza na mbongo akozala na mbongo parce que moi aussi je suis une fille donc ata akozala na mbongo akolinga yo akoki koede yo mais soki osali kaka mwa erreur moko ya mokie atangelo kaka makambo oyo asalelaka yo
Tu vois? Et biloko wana ezosalama trop na poto. Bandeko na biso mibali na poto, il faut nanu kozwa nanu vie nanu sérieux nanu yo moko, ko se discipliner. Ozomona? Ko se discipliner parce que nyonso yengenga kezala na ngolo te. Ozolande, moi ça kolo banoki non nalingaka yo tie abimisi ba tie belé. Mokolo kaka mo erreur moko ko salama. Ba tie wana bima alisute ma ba gros mot. La place à tie et bimi gros mot. Et là on appelle ça l'obesson ezani. Omoni ba vina biso bolingi trop kotalela nde batu. Omoni bolingi trop kotalela batu. Ba l'obesson ba bato vendre pas basita. OK poto bosser dur ozwi ndaku na yomoko ozobunda na yomoko ne fils quelque chose à la adresse. Tozo mamuke. Totala kilobe a toyoka kilobe a o nani comédien na biso oya uti kokufa o question na me repose un peu nani Jani. Akufa kina ba papa ka makambo kaka ya basi. Ozomona otiki mwasi na kini oke kuna koto ozolo ba jetem kuna ozolo ba jetem koto ozolo ba jetem ti lelo papa na biso to perdre ye kaka boy. Ozomona tandis que mobali il faut za la autorité na oya ki mobali. Zelana mama ba voyager na lobi boy omoni na poto awa poto eza ouverture mobimba ya vie na poto soki ozwi vie na yo omemi yango na kiserie poto ekomema yo na kiserie soki yo moko tie vie na yo mpe na potopoto poto mpe ememi na potopoto nga azalaka na appartement na nga ya 3 chambre na futelaka awa appartement ya nga moko eske nazwango na nsima ya mwasi jamais mundele kaka papier oyo amuki apesako atona nozwi mokanda te oza capable ya kozwela yango mpe ndaku ozwi ndaku ofandi wana bato balingi kaka kokende nsima ya basi mwasi ndafutaka ndaku mwasi asala boye so botala makambo ekomelaki Bonsoir. Papa bozela tosisa na Mariam tozongela bino. D'accord, ça va. Bato Congolais nyonso azouta Kongo azoya poto awa bakanisaka mikanda ezalaka nsima ya basi. Mais tandis que mokanda ya facilité eza nsima ya koluka mosala soko ozwi contrat ya mosala bato ebele bazwaka misala nsima ya bato ebele bazwaka mikanda nsima ya contrat ya mosala bakopeso contrat ya inane boye na nsima contrat wana ozwi ya mosala mundele bakopeso mokanda par rapport ya contrat ozwi ya mosala bato balingi intégration te bofandaka kaka na ndako mwasi bafutaka ye mbongo alesaka yo neti bebe olingi kokende formation te olingi koluka mosala te olingi kokomisa na bainterimi te okotisaka CV place moko te kofandela kaka TikTok kotia babote mundele ye moko kolomboka awa okokuta alati bagriffe ya danger te mundele azalaka simple ntongo etani ake mosala na ye azongi biso awa ifo olata vexage olata nini okanga foto oinfluence bato ya Kinshasa okosa bato ya Kinshasa yo vivaka danger olalaka na chambre ya mwana mwasi ovivaka danger oyebi ndenge bafutaka ndaku na poto te oyebi ndenge bafutaka ndaku te mais yo osalaka bafoto bamona oyo oza danger. Non likambo ya koteya butu eza te nalobi ya ngaka na bando mona yo ozala mabe olobaka mingi ofingaka bato mais lelo nakoma comprendre que mais mudongo ye opesa pe bato pe conseil zela nani bagarson nyonso te bafutela bandako na poto awa bango nyonso bana mikanda bana mikanda te toza bakamade pe baza bana mikanda te mundele soki ofutela ndako na yo ozofuta ndako no normal mundele otindela lombi omona pe la police liboso ya ndako no te aya po yo osali nini mundele oya oluka soko osali infraction moko boye nde aye koluka ofutela ndako na yo allo yo oza na yo organize akoya oluka nini mama ekoma soki nasali video ya 6h
omona pe ba congolais mso ba seka yo pe na osala video boyo lati boye ndenge nini siko nga place nakendaka musala ifo naluka na influencer bino somo yaya yokana betelo lisolo na voyager na ke Turquie na komi na Turquie na ba video na filma kutu mundele wana ndenge azomemela biso biloko porter ya mundele na filme na bi tala biso na Congo toza kaka komona makambo nyonso tu tina te okutala porter ya mundele na nango na telefone na nga tala porter ya mundele mais soki aye na Kinshasa tobengi ye patron tobengi ye boss tobengi nani mais awa na Turquie aza mutu apusu mama obiso tobengaka pena bato mama tokende musika te napesoka exemple ya muke omoni place ngai natangaka nazwaka formation nzambe na nga azokanga bato nyonso tu bayaka na bajip ya chere mais omona bato bayaka na bajip ya chere emsuka elamba alataki lundi yango akoya nango mpe mardi aye nango ti samedi mundele kolomboka basalelaka biso fierté ya kolakisaki danger baza na ki humble biso tofandaka boye place bootra parce que awa formation eza neti musala kaka normal parce que eza musala nde bosala mais eleka neti formation bakembisa yo molimo ya kolamukaka ntongo babengaka yango formation après kaka na kati ya formation na ebalukaka ozwi mpe contrat papa boke kuna na poto boza na papa toza na mama siko zela mama tofandaka wana na bato baye na bajipi ya danger eza na libanda me balataka simple donc jamais okomona mundele oyo azoluka alata koleka mundele oyo alatisa neti aleki oyo non bayaka wana tovive na bango à l'aise simple normal bino bakongolais oyo boye awa na poto bolingi tiktok bolingi bafoto na bafacebook kosala eloko bolingi kosala te bino bokosimba eloko te bino ifo bakabelaka bino vi ya matolo ifo tosukisa yango na Kinshasa na poto te poto eza place moto okovivre na matolo te wana eza koencourage le mal surtout bino bato bokabelaka biso tobwakaka bino bokabelaka biso boencourageaka biso dans le mal Kinshasa tozala osala babétise yana Kinshasa misala eza te awa na poto misala etondi nango tambululu boye botika bato nyonso to bayaka na esprit ya bisengasenga na batiktok na bachaîne YouTube botika kokabela bango bosenga bango bakende koyoka bapasi oyo baninga baolamukaka mama nga nde na boye ifo nakenda kotika bana na ekole na 6h du matin bakota garderie mpo nga mpe ifo nazwa bisi na 6h po place na okende baformation nango eza mosika apres yo zoba moko boye libata moko soki ya mwasi soki ya mobali ngai soki naosala émission na nga opose nga question keni yango yo kati suki te yo na ndefo bongisi te sikoyo nazwa temps na ngai ya olandela baformation na nga te natala avenir na nga te na bando olandelaka propriétaire basuki parce que formation na ozwa yango nde bakobongolisa yango epa mundele bakomisi yango contrat ya musala bato nyonso na yana bango kuna babandaki nanu na formation bamoni okubi basalisi yo contrat mutu moko te azalaka na contrat na poto azangaka kozwa mukanda bato mosusu bakanisaka kozwa mukanda ezaka nsima mwasi bazwaka mpe contrat bazwaka mpe mukanda nsima ya musala omoni ya mayele na yo pe moko te papa oyo kobunda te boningi kaka kosala makambo soki ndeni omoni kobundana mpona koresir na vie non omoni garçon ya théâtre oyo ping pong aza awa na biso na Belgique est ce que bomonaka ye tomonaka ping pong te tomonaka ye te sikoyo bomonaka ye te sikoyo tunanga nini ping pong akendaka musala aozwe musala na intérim ezalaka na bajour moko bapesaka wana soki ekoki okokisi soki 120 quelques jours après baengage yo de ping pong aoprépare mukanda na ye akozwa yango nsima mwasi te akozwa yango na sacrifice oyo azosala tiaki ntongo alamukaka ke mosala aozonga bafatigue sacrifice wana nde ekopesa ye mukanda ya pete ke bahumilie epa mwasi te
Bino bato boluka mikande pa basi. Bafi na bino ezosuka kaka network si mwana. Tala lelo network si mwana. Aolala libanda na oki il parvient na nga jonga nganda tabalobi. Aolukele place ya kolala na nganda. Mais ana nga belsa za pena libabe makasi yake piana. Nzambe. Te libabe ezala kaka soko zwi mwasi ya mabe na poto awa mais nga na osenga bandeko na biso botika koluka vie na sima ya basi. Bana basi ya bato batika ba famille kuna na Kinshasa basungaka so ba famille na bango te. Bino ba musicien bokotisa bana bato na bakisi mwana mwasi ole asunga ba parents na ye asunga bandeko na tika na Kinshasa bakoma kosala bambongo pona kolesa bino bato oyo boyaki poto awa pona kishigolo pona bisenga senga pe bato musu basalaka ba live Karine aza star Karine akosala musala te bakali akosala musala te bango ifoto pesaka bango yango zomona bakokisi ba 7 ans Karine akokisi 7 ans na poto aza ata na papier duplicateur ya mukanda te. Mayele zate papa na ngai. Mayele zate. Mayele zate Congolais Congolo. Mayele zate moi na via eloko lo bakeli bene bele bakosukuka na kotia kisuka nga na journaliste nga na koba kangunda te nga na kosala musala te foka ka micro. Ebele keli mpiana bakonvie bakobenga yo ndoki. Pe bakobenga yo engra ozokipe bango te. Ala te okomona. Parce que après la moni ngande na boy naza pena vrai biso boy nana kini nana musala na travaille pas ba libanais ndenge naza boy na vanda kana ba libanais na voyage kana ba libanais naza na deux passeports na ngana musala na ngaya kinunu vena ngana yebi kote ni na uti soki lelo na komi poto inshallah na lobaka ke oyo nasalaka na Kinshasa na komultiplier yango ekoma fois peka na musala na ngai ya kinunu na kokotela yango poto mama zela mama nasala na mipu omoni biso na Kinshasa tozalai na biso mafuti ozonga ndako no mso 0 mso 1 mso 2 oyebike na kolala na ngai nyonso na olamuka lobi na olamuka mais awa na poto oyo kutana na ba réalité mususu neti ndenge za boy na yebi déjà ke 22h30 eko bokomona nga na osala live na 22h30 te 22h déjà faut na lala pona yebi réveil na nga déjà 5h30 il faut na lamusa na bana da biso nyo mais oza na poto na poto mama 5h30 il faut bana déjà babanda kobongama po 6h juste il faut bana deya na tika bango na école na ke na re na nga bis na nga ya 6h20 naza obligé ya kokate yango te sikoyo basacrifice wana Congolais bela lingi yango te Congolais lingi bamona ye kaka na nganda azomela masanga bafandaka bazotonga kaka bapoliticien wana malgré baza miyibi basala kopi na bango esimba oui allo ndeko na ngai DJ Gola na Bundes allo Allô, bonsoir, Ken Piana. Ouais, bonsoir, papa. Boni, Omba? Ouais, papa. Na sepel mingi na live na yo penza lelo penza félicitations de konanga pona ko encourager bandeko mususu. Toyaki mboka poto eza poke note tukolakisa bilamba tozolakisa bilamba mais faut bandeko luka. Voilà. Via matolo eza malamu te. Il faut kokende ndenge bimaka tongo vrai yanki wana. Totala bilamba te ata jour musombe Ken Piana o azaneti na mboka bweneni mais yo zo kotisa eloko na yo muto zo finga yo muto na kuzata ala na salon yo za chez yo il faut tote ke note poto za lola te poto za place mo ke note il faut ko bunda so za na kin so to so ye poto nyoso etika na kin awa fo ya ubando bunda zero voilà fo ya ubando na zero za na kin na mutuka awa na mutuka ezate fo banda a zero so musu to bimaka awa 7h mais na ozo anda ku 2h lo fo na bima sushi
ti désert na kote na arrêt ti 0 et na zo bisa 0 et pour na zo ndako ah quel omona sacrifice papa mais ezate ka note soki na bongo mais fona kini na bima na luka Philo donne-moi ça qui s'y vient na lobi ya papa tozwa nanu likambo oyo nanu tobeta na osete na likambo oyo toye na mboka moko boye oyo batie formation ofele na nsima ya formation wana mpe mundele asengi yo otanga pamba te azofuta lisusu na mbongo basengi yo okende baforme yo ya ofele donne-moi le sac là que je vais des dossiers basengi yo okende kozwa l'autre de okende kozwa formation ya ofele bazofuta yo na mbongo likolo nango batie na mbongo ya kofutaka yo me bandeko balingi nde formation balingi yango kutu te ke bango baza na niveau ya kosala formation te nayebi te soki bango baza bato ya ndenge nini nayebi te botala biso basaki oyo nyonso oyo etondi kaka na badossier me soki oke kotuna bandeko na biso baza ta na papier moko te ya mboka oyo parce que bakotaka biro te eloko te bazelaka mokande yela bango neti ndoki azopumbwa esiko aki okwea na ndako ya bato bozomona saki oyo nyonso oyo saki oyo mobimba bamikanda na mikanda kaka bamikanda na mikanda ya mboka oyo bozomona neti boye bozela parce que jour mosusu bobenga baninga bandoki pamba nga azalaki na Bruxelles bomona bafarde oyo eza ya ba Bruxelles formation bafarde oyo nyonso tala bapapier ebele na kati donc banfarde oyo nyonso na awa tala saki oyo déjà plein na badokima mpo moto azala na badokima déjà ebele boye seke olandelaka makambo na wana serie momona motu moko boye mosusu aza awa na mboka oyo azalaka te na de dokima leta te ah bato bokoma serie ko bokoma serie bolingi kaka makambo ya musique fali na fere si babonga na bango fali na fere bazwaka vi na bango serie nde lelo baza bongo baheritier watanabe balingi vi ya loenge bwati nini eske bokoma mpe bastable fali na fere lelo bakomi baza bato moko pose bato wana bafalina bafere babonga tongo non bazwa makambo baosala batia yango au serie bino bozala na kaka badeba ya fere na fali bato babonga avant bokokufa mama ata baokabela yo me ayo moko koluka na motoki na yo papa voilà nayebi si yo ke libanda mboka soki oyebi koluka te okobima mandia okobima ndoki mpo moto akoyokola mokelo 5 heures kaka olukelo mbongo mpo ke yo bwaka ye mantolo mpo na ye apesa oyo ezalaka te yaya biso toza toyebani na ba DJ Gola DJ Gola oyo azalaka na bundesi kuna mutu mpe nakobanda kosala bemission ya DJ Gola po ye mokonza ba DJ nyonso nakozwa ba Richard Amele wana na bandi kobelela mais oyo eza moma ya kosala kimandia te eza moma ya kosala kimandia te parce que totiki kaka bafamille na Congo musika kuna toye awa po tosala maseki somo venanga yo oyebeli de makambo de avant yo kozala no na problème te na vie yo ndo ozala na problème te siko baleki na yo wana nde nzambe asala bango ngolu mpo neti boye mwasi batielaka ye motema te mwasi akokoki kosalela lelo na pokwa adecevoir yo mpe te oyebi ere nafandaka naotala bandeko na nga baprince bakali napesi ye mpe mbote place aza soki tokuta ye na prince bakali soki natali mbebo ya prince bakali na mitunaka mbebo ekoma neti basokolaka yango linyuka chaque jour kaka mpona koluka mikanda na nsima bamakolo ya bana basi ya bato ya poto tala papa nayokelaki na mawa moko impossible okotala prince bakali mbebo esi omoni ndenge ezalaka makaku soki watambola bafesi nde na nsima nde ekoma rouge ndenge prince bakali mbebo nzambe na ngai
makambo ya kolukaka mikanda nsima ya bana basi mwasi akosali so ba bêtise po oyo ozoluka mokanda epa na ifo ndima nyonso yo ifo ndima nyonso nyonso akobenga na yo nyonso ya lingi akobenga na yo nyonso ya lingi mais moko oza na ndako na yo akobenga na yo te. C'est ça le problème. Mabezani balingi su koluka te bato balingi su koluka te kaka mwasi ake azwi mbongo ale est-ce que wana eza vie otika pe famille na Congo. C'est ça le problème. La famille na tumba ta mwa mabele na ngandi na mona mabele ya ndiko na Ken Piana. C'est ça. Na lupango félicitations ndiko na nga vie nyonso sana. Ba mabele yango wana tosombi pe mboka na biso telmeza mabe batinda bato bakende kobuka ngati ba mabele na nga nazwa na bapasi problème pe ezate nazoluka vi kakawa me ngai jour na okut olobi osomba mususu kani osomba wana osomba mususu wana osomba bando sala te me okomo sala yo moko ozobunda na mutoki na yo ouais le logo moko soulever ezali bano matanga parce que connexion bebaki na ki taki oyebi tango na mona kaka Prince Bakali alongwe Belgique ate France déplace na loba Prince Bakali esili vinayi akomi muwumbu ya kolembola basi mbebe kotela ye papa na milobela nga moko zela pardon oloba na yo boyebi mibale na muninga ate Suisse est-ce que bomona ke ba apparition na TV il est très intelligent puisque bango mais pas à vino au sérieux qu'est-ce qu'il a fait ami se garder na Suisse kuna abunda azwa donc afin tsamakam mais Ken impela bozali na Belgique on a azomona ka Belgique zo simbate pour aller Paris après ta muke mbebweteli makasi ya taka koma ki oma ki oh bandeko na ngai bokota tosola sujet oyo surtout ya bato bambebo eteli na poto awa bandeko oyo ayebi nimero Fredi Akimbe atindela ngai bandeko na ngai mosala na biso tosala ba presse ekomi na soni moko impossible. Allô Bakali. Allô papa. Musala mobimba tosala ya presse tomemaki star na biso tina poto. Est-ce que moto komemaki star na ona pena na poto awa poto yo kolakisa mundele ki star na yo pena. Oui allô poto awa yo alakisa mundele ke yo za star te ba congolais pardon poto mboko mundela wape sofi yo alakise ke nga na osala te nga na star ki te nayebi te allo ouais pito ouais papa Prince Bakali mwana muke azoleka na plateau na clé ya voiture na musapo ko faire sombele soi-disant yebi na zui na taille na kamu so leka na plateau azui clé de contact asimi na maboko azoloba nango na binza sikoyo eloko soulever na betaka ngo lisolo na bi allo est-ce que clé de contact mito batambola yango so na maboko jamais ouais bonsoir papa toza nanu kapo boni yana balancer connexion bien ok toza na kapo tolanda o ouais sujet ezali nga kotika basiko je voulais savoir non sujet ezali mwasi ya Bercy mwana akati ba document Bercy mwana asalaki video azokata ba document Bercy mwana abe Bercy mwana azalaka vivre bien et pas pembeni ya feri depuis aye pembeni ya fali Bercy mwana mbongo emona na rasu te kindumbe koli ba wario nyonso basi bakomi basi ya Bercy mwana mwasi ya tumbi biloko tu ya Bercy mwana bengane Bercy mwana na ndako nde sujet to wana ngwa ouais bon ye siko ye moko la personne en question aza na minute aza libanda libanda bon na
Bolim bisipena bon na moni no na bolo ba te passer biso toza poto te ba réalité ngwa ya poto. Et bongo pona mwana akufi na Canada, c'est na biso mwasi akufi na Canada. Au pénal pour la décision ne na ko intervenir ya ngwa la ça fait trop mal. Aza mwana la biso, leki na biso ya baleki tout voilà. Ça fait vraiment trop mal. Importer ça nous les communautés congolaises. La remercie bateau dans le Canada où tout va se déranger vraiment même si pas que ça là pour à la recherche il y a moi en abisso ana et un résultat de au monde à quelque part et mon année que non la petite elle n'est plus on ça fait trop mal voilà la neko tambala il faut sous et ça là ba tout sous ba on va ça net critique pas critiquer parents ya moi là c'est pas bon. Bah critiquer pourquoi? Non mais na moi si live mon ba bi que na bazo ba la fille moi dans l'internet sur Pandora à ce qui maman moi na ana l'université dans Kinshasa na Congo tant c'est moi la petite na papa c'est n'importe quoi dans la Congo tu es réalité Congo n'ingé temps Congo tu as la 100 000 et ma tate et qui t'a pas sur n'importe quoi Canada na Congo na Canada moi na côté tanga bon awa to liwa mwana moni mutu nyonso tu liwa akutani nango mwa to sa commentaire ezate bon to ebi pe fi azalaki nango kuna te afréquentaki batu nini relation nini bakopi nini akotaki nango peut-être bon to ebi pete oui yango ala parce que moni lo mususu ye mutu akufi ye mutu azalaki s'il était en vie elle était en vie tout le monde toli va faire makaro mususu la minute tu commences à avoir illusion mais la personne au hasard peut-être n'a pas si ye moro maman ou aboti moi apparemment moi na ngoka ye moro la selfie unique et donc on ça la cas pour soutenir pour consoler maman là pour fortifier importer là moi merci beaucoup c'est déplorable par rapport à Batoussou. Nazari dans les cas, on t'a aussi pour maman Foussou. Au long la na Canada, les a courir autant que moi en France. Est-ce que les a Europe nous sommes en Europe. Si possibilité moi même pas moi là qui est en Canada différence. Nalobia Zela. Biso tofandaka na poto toomona ndenge bazoboma batu na bambeli awa bato mona ne baboma batu na bambeli liwe eza partout partout. Bonsoir leader. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. To continuer na ndeko awa après parce que tozokende na biso malembe. DJ Gola na Bundes, DJ Gola na Bundes. Balobi ba fête nyonso tu ba soirée nyonso tu na maboko DJ Gola na pesi ba mbote place aza. Allô papa Boni? Bien papa Ken. En tout cas nalandi malamu na bokengi nyonso. Vraiment sujet ande kona biso na mwasi pasi makasi vraiment pasi makasi. Eza penda na tokoka kutu kolobela ngo penza te mais tellement zande kona biso congolaise et toucher nga makasi. Eza pasi ya lisolo ana na kolobela ngo ta na be émission te po ezo déranger nga mabe. En tout cas siko pona Bexi mwana. Siko ake wapi aza wapi pour le moment. Bexi mwana pour le moment aza libanda mwasi abengani mwasi atumbi biloko mwasi atumbi mikanda na ye. Donc na minicho Bexi mwana aza libanda place ya kolala to ebite pona kaki neti aza na chez Jonga na nganda. Boza pays moko te. To a pays moko te. Mais zo sala pasi ya, sala pasi bana basi ya poto makambo pe bozo sala oyo. Boko mwazo mikanda neti eloko moko ya danger. Bexi mwana ana pe lobi ya kosunga pe ndiyo ndeko na biso ya mwasi. Eza normal te makambo ya kozikisa la biloko ya ba José de Londres ba Bexi mwana esala pasi. Bien te vraiment. Siko poto ngo vraiment bande ko na biso
bayaka na bango koluka mpona bango moko te bakili bayaka na nsima basi to ndeni nsima basi nayebisi yo na boviva nayo ndeni soki otali bambebo ya bandeko na yo oyo baza awa okoyoka na mawa esekisinga kutu pardon omona nanu bakali te lukaka foto bakali apiblie ozume yango na ozume natala nano bien po te avandi na ye nyonso mwasi azosalela ye omoni bafesi ya makaku oyo omonaka na zamba ndenge ezala ekoma rouge ndenge bambebo ya bakamaradi na biso ekoma barouge eza pasi nga jour moko kaka naomituna question na ya yango eza na produit moko batiaka na poto ya batelisaka mbebo ubien ndeni ote kisi ya mbebo wana soki yangi mbebo no ekoma bongo eza ifo koma mokonzi ya cave seke babakali kisi na bango yango wana cave na cave donc te mboko eza Congo eza mboka baproblème moko impossible mais faut koyeba mpe botika bafamille na Congo kotia en général nalobi yo mpenza te mais naloba mpona bakongolais nyonso boza kuna na poto koyeba ke bafamille baza na Congo faut koluka komeka kosoutenir bato mpe batiela bino bamitema na bafamille bazali okevana no na poto c'est pas bien là biloko ya bongo eya pasi papa tozwa mpe bandeko oyo bazokota awa tozwa kaka mwa en tout cas merci beaucoup merci alors bandeko bonsoir boni bonsoir ya Pito boni bien boni yo calme vraiment nalinga nasala intervention par rapport à likambo merci mono merci mwana Prince Bakali la plupart batu ken pena kutu tolongoli parce que comprendre da idéologie yango au quotidien na G batu nyonso bauti Afrique baye na poto oya oboya kokota na G c'est-à-dire na système ndenge Pito azui de G kokota ba formation au s'intégrer na mboka musique eza mabete okobeta no pa musique ba week-end tout ça mais formation na ozokota moi c'est ya kusu azo baine Bercy parce que omona mbali mobimba ofala no wana ndaku obetaka ba matolo osala ba live pendant que baninga bazomeka ko évoluer na poto tokomi de ya poto yango sikoyo Prince Bakali ota oleka na TV ola sabiso kaka ko fa sombelio ya 3000 €. T'es sérieux na âge na yo pena ota mulana ba clé yo bengi biso za mboka ni ngana na Bordeaux sikoyo yebisanga sikoyo Prince Bakali azaka na poto azosala vanteur ya Peugeot wana ya kala wana ya Pito Peugeot wana c'est 3500 alors que ngai na même pas 26 ans na tambola na voiture à plus de 8000 €. Na soma nga moko nalobi ya pe jamais na roya la South Bakli eza voiture eza na eloko te nalobi ya pe omoni na poto awa oui kaka kutu mutu akozala mso parking ya kotyango eza te akomi oluka mso mutu ya kokabela kutu po ekomele neti charge ya kofutaka nini babenga ngoni parking oui neti nga oyebi bato combien oyo bayelanga mituka keno kozwa no oyo te nga na olinga nasomba kaka mosusu na ozanga place ya kotya eleki na bao ya Bakali musika parce que nga na fana par exemple na résidence mutu na mutu aza na parking na ye nakozwa des cartes parce que parking place ya kotyango ezala te mais oyaka nde so traumatisaka bandeko na biso bacongolais mpo na car moko ya 3000 $ olakisaka to c'est là danger wana tobenga yango nani il est encore blédard na comprendre GT tant on comprendre que Kofi Olomide akosa nga na bakara ba 3000 alors que bato musu batambo na bakara plus de 25 000 €. Tona mboka mundele car nyonso ngotambola nango nesinga boye mutu ayo traumatisé nga na car nesa 3000 € na kena ngo wapi nga moko na sala be fort na nga na salaka na somba car plus de 8000 €. Talande kona biso poupée alobi na Allemagne kutu makambo ya mutuka kutu babeta aliso nango te po Allemagne kutu mutuka eloko pamba Allemagne mboka pena mboka bakar eza Allemagne France te mboka bakar pena eza Allemagne eza France te
Mboka pena so ni pena bakara danger bakara luxe ba Mercedes ça vient Allemagne. Papa, na ebisi yo mutu akolobela sujet ya mutu kaza mutu mwa bofandaka nao na Afrique kuno komata poto te. Awa. Oui. Soko koti kaka na nini na Facebook, babenga Facebook market. Na bon coin pour consommer ba voiture, biso na poto bon coin. Na Facebook pe market ezali. Facebook market. Okuta pena mutu mosusu karese ambete alukela mwa mso 200 euros. Ansi luzolo. Oui. Ansi luzolo ateka mutu ka 80 euros. Ngapi na sundola ya komo déranger na ba yo to sundola ko na sundola yango ba mécanicien ba bito zo na biso ngo to peso ta desana biso na bino zaki ka mo be Peugeot mo be amukie wata na zo permis sika sundola ngo na somi na mususu na lobby ya makile zana na nzoto to sala donc na sundola ngo na soma ka mususu tozalaki na ba master moko boye mbila akangi biso na station ba master ana mbila akangi ka oyebike ba sundola na bango ba bito zo na biso ngo pete mais parce que c'est le remuqué parce qu'on salara déjà na poto to salara déjà ce qu'on a pas somba car au somba na yo mo kakande ce ko ba lo na ninga te pona ba congolais ba ninga traumatiser ba ninga nde c'est le congolais ça danger bakali ale kala TV na clé na iPhone papa na lobby neti na poto neti na poto bakali ala tsaka téléphone yo mwana muto fondaka na poto zo la téléphone ata yo moko pena wana zo traumatiser ba doit faire en Afrique pour muta poto okoki jamais ko traumatiser na clé ya voiture na iPhone c'est impossible mais c'est impossible toza kapable ba somba ngo mutu na poto mutu nyoso sala na poto akapable ba somba biloko nyoso zo la TV sikoyo bato eloko babosanaka na poto awa po koma danger foza diara na musalo za na contrat po ero za na contrat mundela o defiso nyonso toza nango posa ke nazwa ngo ba opesa yo bien sûr bambongo kutu so na poso defa mbongo defa car nyonso salaka no ka so salaka na o c'est bon soko sala kaka epa mundele yo za prêtre soki kaka osala kolamukaka tongo o respectaka musala esili mais kasi mabezo bo mababakali na babersi boboyi kolamuka tongo boni kokota na jeté toza sous na Afrique té bo beta ba concert ba pesa bino bambongo c'est fini ça na poto to beta matolo té moi na poto sola beta matolo té tu vois moi na poto luka mbongo na yi moi na poto sola ko beta matolo na Hollande nani on pesa combien on pesa 1000 euros j'en ai pas besoin je travaille ça la dernière moko oui on comprend na combien na boire rayon na finga ba to pesa 1000 euros j'en ai pas besoin en tout cas bana poto oyo bokabelaka biso pena mbongo oyoki émission na bwaki vuyo pesi nga mbongo te nga pona nga botika bomoni nga nde na boy bomoni depuis na poto est-ce que boka na sali émission mo na bwaka 5 personnes pena kokaka te po nakoma kobwaka bato par rapport ya reconnaissance mutu wana azalaka bien nanga tosolaka ya koluka mbongo na mabanga na kosala ngo te soki koluka mbongo na koluka misala awa koluka mbongo na koluka misala félicitations pena neloko wana ponga na landa ya bandakala Gauthier Mascotte Angel Moussoil Makizembe na lobi ya batakeni pena bora bangwana c'est ananga Poli Lumumba vient na Luzo Mbata Poli Lumumba c'est na biso ouais siko papa ngai na kofanda boye nakoma mowumbu ya kobelela yo oyo odegre nembongo wana bafutaka yo wana okabela ngai isusu mais pourquoi pas nga pe nakende kolukaka ndenge yo olukaka wana parce que babu kokota na je yo fondi makokota na je soko boyi etali yo makambo yango yo banoyela bango moko parce que ozokotela eloko te na ndako l'état nazelaka mbongo libanga madame kuna za mbongo besoin mbongo ba course yo c'est la mbongo mtalibanga tindela yo ben non c'est pas comme ça voilà yala mukara tongo azotala yo sikoyo ngana la muki tongo yo lali no na ndako tango vola muka po bani ba live papa comme il y a mukolo déjà surtout misala poto awa eza misala moko ya masekite boko banda kosala wana ozozela tiere bozwa mwa pause apo ozongeli lisusu muta uti otoka na bamalili na ye kuna kembi yo ozozela kaka bapesa yo lia kaka na facilité tala oyebi bamusicien oyo
ba musicien oyo bato ya poto batindelaka bino mbongo obwaki na disque ozwi mpe mbongo ya moto ya poto olie obwaki ye te boza na bato ya masumu mais oui c'est de la méchanceté eya moto ya mabe moto asepeli pena bilisi mbongo ne ya pasi apesi yo pena mpona poto moto azwaka mbongo afacilité aza na ye te eza te aza te moto oyebi biso nazwaka poto naganyaka mbongo na facile aza na ye te okata bapongi na yo okende mosala na kwiti kuta ya pongi papa ngai nayela kakol bato ata 15 batinda bambongo bapesa bambongo ata moto moko abima aza te wana na wana Kinshasa na retrouve yango normal mais lelo sikoyo ya namona nde makambo ekendaka na poto te mais problème ya Congo kasi bato misusu bayebi na bango musala te musala kolamuka ntongo kozonga pokwa bato misusu bayebi na bango wana te voilà bango bamonaka mbongo yaka na facilité na bwoki nanga motu batindelinga mbongo aditamini kaka wana afani ne wana yango comme ça bafeneya voilà mais oui comme ça bafeneya moto asalaka te vraiment eza pasi mpe mawa soki bomoni tozosala balive mosusu toyaka mpe kosala live ya kopesa mpe bato conseil ezalaka live te oye ozofingaka bozoya kofingana bozoya kofingana bozoya kofingana bozoya kofingana oyebike biso bakongolais toolakisa mpe na batalite mpe na neti ya bataba nde tomemi yango na poto awa mais malheureusement na Congo il faut se dire la vérité la plupart ya bato soit disons ba homme politique mais mabe kaka bato mingi batanga bien te ça c'est vrai faut la majorité pena ba misu batanga bien te misusu omona tanga na ye bien mais éducation pene fanda bien te neti toomona awa bandeko na biso ya basi chaque jour matière oyo kuna azoswana oyo kuna azoswana bandeko soki banana oyo baswanaka na tiktok bazwi kaka misala makambo nyonso esi mpo motu nyonso azala okipe neti nga boye nazala aire nyonso na tiktok omonelanga non basalaka te basalaka te nga naosala na bino live boye naomona deja ke ti 21h30 ifo nakata naluka na milalisa mpo nga na moto ya 5h ifo nalamuka nakokende na bino ti 22h te omoni boyoki mona poto mais il faut kelala aza na temps wana te okumela te faut kelala mais soki bolingi bocomprendre mpena bana poto ya bakizengi bokota tiktok na 1h du matin 2h du matin ti 4h bomona bakizengi peno bautaka Congo baya poto aosala mso live ti 4h nyapi to aza na raison ouais so boni bokanga bango bosalaka bongo bokanga mutu moko na moko asala eloko te na poto na balive nyapi to ana raison mutu nyonso aza na Afrique so boni bokanga mutu asala eloko te na poto bolamuka ntongo makasi nalobi moto azosala deja live ti 0h towana no weekend te towana katikati ya semaine timbela ye deja ke oyo libata asalaka na eloko te na poto voilà exactement oui mais oui ouais exactement moto aza occupé na musala 6h juste moi nalala na koleka ba minute c'est impossible nalala mais oui moto aza occupé aya akende osala elo live ti 0 oyo mati kuna matika songo moto aza occupé akende osala elo live ti bon vendredi na butu tokondima na biso toyebi ke vendredi aosala na ye mpo samedi aosala na ye te allo vendredi c'est bon vendredi ya weekend matika songo ya okota nanu awa kombo na ye mpe nazo ye kuta kenda ni ofanda na momi na ye baboya na bango bapolémique namoni Bercy mwana mpe azoya na live na matika songo esala bien soki baye vendredi kutu bien neti lobi namoni maître Churambo jour moko boye nalamuki kaka na ndenge kaka ya ba 5h wana nde nalamukaka mpona bongama nakuti maître Churamboma aosala live nabi maître Churamboma te maître Churamboma asala yango mais aza na musala aza na poste na ye ye aza na sécurité je crois aza na poste na ye asala live namona ye na teni na ye mais aza na musala na ye ok Matika Songo bonsoir ouais Ken Piana Makizembe boni père Matika Songo yo il faut loba trop bonsoir yo oza moto oye poto ozomonana mpe na banganda te eloko te en tout cas félicitations nayebi te ozolanda biso na se non
Ouais, na bando lando depuis kala, nando lando. N'habite mati makambo to pesa conseil pour na bandeko na biso eza mabe ou bien to continuer. Non, ils a bien, mais premièrement, dans le banan, mes sincères condoléances à la famille autopère d'Andeko na biso moi aussi. Liwa ils ont dit là biso tout, mais ça dépend de nini. Nzamba zo bengela Ndeko na biso babomi, en tout cas, communauté nyonso congolaise, on est en deuil parce que tobima libanda pour na luka, pour na ba sentiment. Tu vois, libanda pour nous luka, pour nous revoir avenir, koeba o nini ya bana ekoya lobi ko bungisa tcha avenir ya bana pe ya yomoko sona bamboka na biso tozoko kate ndamba pesa biso makasi mususu na libanda koleka ozaki na ona mboka nao. En tout cas, mes sincères condoléances à toute la famille et puis à toute la communauté congolaise. En tout cas, ndamba simba biso procès wana tolandela vraiment jusqu'au bout. Meurtrier na fois kangama et ba ke makila ba congolais ba toucha on pas n'importe qui. Mati Donc ceux qui ouais obi si jo na zaki olingo kota ngo mingi te pani ezalaki semaine passée mwana nga benginga baucho bimisa bango na école moko o ezaka pembei na bango batu moko bakoti na kati ya école babomi bana na classe kana Kinshasa koteka na otangisa mwana après babomi na école mosusu papa na oka nzoto malili nabi bongo soki babandaki na école ya mwana nga siko. Ah ouais, ya on a moni ba marche zo salama ya belève basuka ba obeta masasi bana ba o marché bino ba policier bo obeta masasi na ba mikisi babomi bana na classe bakoteli bana na classe bakati babomi bana c'est que ça école voisin côté mwana nga pena tangaka nzamba songa biso papa to bunda mboka mwekendeka liboso changer kaka nzambe ka emoyebi. Pour la deuxième Mati Loba. Pour la deuxième, si je moni na bamboko to yaka o weekend piana. Mutuna mutayi ba but na pe objectif na tu sais, touti bakin totamboli na bamoi tozuba interview à place mosusu kutokota te mokoti parce que olinga ka koza la page omi pesa l'actualité. Mettons toye mboka oyo na komi na tali vitesse na moni poto eza pardon. Oui Matito oyo kayo na zoe poto eza lokola jour moko poto eza lokola inani oyo tosaka na Congo oyo tosaka na Congo donc soki ovandi obuleka alobi na osala eloko wana lobi wana lobi osutuka boyeli odeza osalika eloko wana te ozali kaka wana obaluka osala mpe lomo te donc wana yako comprendre kozala na milieu eza nango grave te na kozala na milieu na kozala bo mais on se rendre compte j'étais venu avec une femme baza na zemi oyo aboti il faut na luka nano oyo bato nyonso balukaka na mokili oyo so epoto il faut na luka nano nakoma na statut internet to visibilité ekima te toyo okuta bango ti papa ekimaka te ezonga nango toyo okuta bango bazo balukaka na bainvite kaka moko mpe kaka bazo alekaki kuna alekaki motu moko azo crie na naza te aza te akozala te aza te donc tozo baluka kaka au rond-point soki nakotaki show na vie wana en tout cas je sais pas comment nalinga na sa sortir ya on a bendanaki na se reculer vraiment na kiti province na se reculer na sisa makambo na nga na sala makambo na ngai parce que retard na vie ezalaka te quand tu te réveilles chaque jour se réveiller chaque jour ya eloko ebakisama. Mathieu en tout cas félicitations oyebi ke moto andima te ke yo ozalaka na France bato balingi matalana bamona ngai
na sali émission na lobby boye non ken piana na bimaka pe Paris na bimaka na nga pe Paris mais au monde nga te kina ki place bona sabite nazala na nga pe na oh vede muzungu akia la robe manga pe nganda pe na vana mso to vana mso na ken to bayi na biso eriko ka to kotia biso voilà mais na mi lancer vraiment un objectif na zai na Kinshasa o bato ba yebela inga émission marambo to na zela na sisa marambo na papa Congo na poto za ndenge maintenant to mona o laxi ba saki ba dossier winga pe na laxi saki ba dossier na kasi mutu azozwa makambo poto osierie azara na basaki boye mikanda plainte papa si bayebisanga na poto mokona komaka papier liboso oswaka na vi na yo o ntango bandi ngonda kobwaka te oh na soko obwaki oza responsable te na ozwa mwana azolela yo kuta oza na mwana azolela bato mosusu bazobota te bambebo esi ekomi rouge eteli bazemi mpe batisi yango mpe baozwa mpe bazemi te bana mpe bazolela ta ndenge mwana matika songo azolela wana te ve nanga deo muzungu aza api ve nanga deo muzungu bana bazoya te ouais Mathieu de bana oh ka wana na babotami awa félicitations mon frère félicitations na petit na yango ana na 3 mois félicitations papa na okende kutana babulu ekendenge ni po makambo nyonso foto sa awa na ndenge ya loyenge tosali na ki to tolali baboite tosali boye voilà tosali vi oyo tokobosala na ta moke tosali nyonso ya mabe na ya malamu siko bapeti baoya fo koluka kolata eloko ya nzoto mati kovalisa est-ce que ekoma kosala ata soni te otalaka bamatch bayaka mosusu baosala na bainternet ya bakofinga neti baémission kofinga wana neti nga soki na otala yango ekoma neti kogene nga obini papa nabia neti baémission ke moto oza na poto ozosala baémission chaque jour oyaka na baémission kofinga bato obike ngai ekoma ogene nga na otala mpe ya moto alekisa ta na ye na mboka oyo makambo asala eza ebele bazo innové te les injures ça porte à rien du tout ça aboutit à rien du tout bainjure tolongola nano injure bato boza na poto bozoswanela fali na fere bino bato boza na poto bémission eza naokaa te mpo ofinga oui c'est ça pour ça ouais Mathieu omoni babulo biso tosali Sami Zela babulo biso tosali ebele baosala ngo te biso tonda osalisa motu moko na poto autika yo na yo comprendre ke na poto bato banda otindela biso ba 100 euros ba 50 euros faut remercier oui tanda okota western na ye batindela yo moto azobatela ofi na YouTube bato momboye ngana pesa bango respective grâce na bango ndenge naza ouais c'est ça grâce na bango nde nayebanaki poto nde fulanga moto autika yo aza fatigué bafungoli YouTube aotala yo matika songo aseki mpe akomante asepe mpe lobi nanga lukili me ona bengi yo c'est pas donné à tout le monde te eza maseki te yaya eza maseki ata moke te aujourd'hui tokomi na de bato ya poto bato biso bandotala biso na Kinshasa bato mosusu bato mpe baye poto baomo préféré kotala bato bazofinga baya mpe bato mosusu to baza bato baye na ba 2002 ba 2003 bato bandolanda biso na bato ba 80 bato ba ya ba 98 97 ozoma bato yango balimwa ba 2006 bato na bazali bato ya respect
au salima mabe na émission à commenter na ndenga bien na respect au salima réellement na français ba kozo na message na commentaire yo pour répondre un peu na ndenga bien mais lelo et comme mama libo lika na so tala na kokaso ta émission te papa okotala ngona ndenge nini papa na kokaso ta émission te dans tout ça là donc on a pas tout bayibana basa succès et puis bon mon baolo baba na buzz bana ba succès ma finga ba succès à solo il faut au banda on a Kinshasa ou continue Kinshasa bozaki na ba succès te Mathieu là na pesa nanu batu attends-moi une minute comme ça na yana clôturer na yo parce que na 21h30 il faut na kata pona la lisaba na ngape na phase to bana na Sami avant to kene na poupée Sami bonsoir. Bonsoir Makizembe. Bonsoir. Na habite soko za commentaire ya loba Mathieu za na zo kayo biso tuto zo kayo. Makizembe ngana peso wa mbote, ngana peso wa mbote. Ngana na kati yo ebika ngana tsombonde. Merci beaucoup. Alors poupée. Allô, toi ça c'est na so poupée boni. Bien papa, bien pe boza bien. Toza bien maman. Ngala tout à l'heure question mona matika songo. Bonga to na eba ba matika songo ba osala ba. On a poupé la blonde. Ouais. Yewana. Ai. Tala yiso na bando bwa ketongo. Voilà. Biso to se retira pour la ba respect. Omoni matingala na tuna to bino bosa ba misala bino bobimaka yo ba série yo bosala madame Luzolo nani kuta yaka sima oyo vexant mais ma fille ngezalaka te mais bozalaka na top toujours ya makasi pourquoi lelo chronique ekomi toujours ka koswana po mutabi mafa finga mutu il faut afinga nanu musicien wana ou bien il fallait ya kofinga bato eloko wana siko na olinga ken boyebisa biso pourquoi chronique asiko ekomi na buzo bebele Mathieu a répondre yo nanu a répondre yo chronique asiko ebebi parce que ba o bayaki pene na biso bazaki ba envieur ça veut dire bayaki pour la musala te bayaki pour envier biso pendant on na ba ken a kisu botika vers oui na otalango na kisuba na vers na ye atali tokutanaka chaque pourquoi tovanda place moko tomelaka place moko tovandaka table moko tomelaka place moko mais na ntango ya bulo moto akesala bulo na ye komba loyal ke na yambaki kofinga mpe na lukina oyo yambaki boye ngai ya lukina lukabo omoni lelo aparvenant bakomi ebele mpona koya peut-être kosunga famille kolinga koapparaître yango moni lelo ekomi boye mosala oyo bayebeli yango batikali mokie baparvenant bakomi ebele so créativité eza te ya kosala émission alukeli oyo mosusu Mathieu nalingai mpe nabakisela sere na biso omoni biso toyaki mosala oyo mpona intérêt ya nombre de vie te toyaki mosala oyo mpona na ya lobela musicien boye mpona zwa succès nsima musicien boye biso toya sikoyo bongo te biso ezalaki mpena oponi mosala wana yango ozosala wana YouTube eza te eloko eza te biso bato tozala kozwa baémission na biso etekama neti ba CD ya baconcert ya baartiste musicien baosomba ba CD ya baémission na biso tozalaki osala yango mpona intérêt moko te mais en majorité ya bato oyo baye lelo bango baye bayoki ke YouTube ezofuta mona yaya moko apoto kuna fongweli mwa sere moko ya Kinshasa nini abi makambo yango esikendaka bongo yo ifo finga surtout oyo toyokotisa vagi ya guerre ya Fali na Fere oyo ekomi likambo ya koto oyo bato ya Fali koto oyo bato ya Fere bato baye kosala bakombo kaka na facilité biso toyoka pasi po tosala bakombo mozomona pena moto aye
asali neti ya mikomisi neti mutu ya fali abandi kofinga na ye fere aluka kombo na ye mataka na ba visibilité na ye wana yo dembela fali mususu pe kozala zolobela fere me azaka ne msu fanatiki ya fali aye koluka kombo so bato ebele bayebani mbangu na loenge wana ya kifali fere na bamoma pe ya ba YouTube me bato pena balingaki musala oyo eza bato babandaki pena makambo ya micro internet eza te Facebook eza te osala pena musala ya pasi boye mutu ya okabelo mutu ya pasi nayebisa bino elo mongo ekupe nga natala ken mpela na tv oui bien voilà Ouais. nga natala ken mpela na tv natala ken mpela na fait vert nga na banana kutu na bula tv na ye tv ken osala na nzondo nga na obeta planète télévision na longo planète na ke global na ke horizon na ntango tobeta na tv ebele ozomonana ata so toti bango sikoyo oyo bazokanga na bao baofinga basala ba tv te tolo batene te na bango wana te tolo ba tv otleka tv fo 6 mois directeur ya programme aza makambo to eza bafingaka te eloko moko te mati na kati oyo kutu te omoni neti lelo to ajourne mardi lelo mardi soki tolobi tokonte nombre ya bato oyo babimi kaka lelo ya sika okomona bakozala ata ba 50 misusu mpe deja baoprepare ndenge bakoya bakisama esu lobi misusu baoprepare esu donc makambo ebebi chaque jour bato bazobima ezoyebana te tiktoker bapese kombo nini eske bango mpe bazaka bajournaliste bato oyo baosala mpe balive na ba Facebook mosala ngo bakomi kopota biso na bato wana nyonso tu oyo azwi kaka mikoni na tiktok aya lobi babika mosala bajournaliste ebebi siko moto nyonso akomi kaka journaliste soki kaka yosala analyse donc siko yonso mona vagi nini ya bajournaliste par jour babimaka ba 200 ba 300 journaliste babikono mosala ki journaliste ezalaka kutu mpo kombo moko ya obakisama ezalaka pasi biso torenye bamoma wana na batv matika songo toyoki akanga internet wana biso kutoyebi makambo ba internet te bino bosakana confusion nde ekoti pour te répondre eza que quelque part on se peut ça fait faute na biso moko parce qu'on a pris tout le monde on a amené d'accord donc quelque part pesa biso to vola va bien bofandi ken mpe tozoloba bien akokoma mpo oloba akoma tokomisa bato ebongo orke toyebaki te bato mosusu tozokomisa bongo mpona koede azala 20 fois azalaki na but mosusu to impolitesse mosusu na kati tu vois ce qu'on fait aujourd'hui elakisaka mpe bafamille na biso bakosa te bakende gauche droite te oyo tosalaka lelo elakisaka comportement oyo ozwa na ndako na yo éducation je pense pas que mona azwa éducation bien abimi libanda akominika bokozwa oyo afinga kozongi na ndako komo pratikamo zela mati oui oyebi communauté congolaise boyaka na baémission oyo baolobela conseil pena kobwaka bafleur te parce que tomonaka soki lelo mutu moko afandi azofinga pena bato abandi kososola mso kofinga mso baparent fali bakufa omona congolais azo encourage azotinda balua ouf sikoyo bino mo bacongolais bolobaka mosala na bino ebebi seke mosala yango ebebi te par rapport ya tomonaka bato oyo baoya pena na pression wana ya kotanga bamo nyonso tu oyo moto okokoloba te soki oza para responsable bato wana soki babandi balive awa nayebisi yo okomona bakado bakado ya bataba ya baelefa ya bangando ndenge ngai bandosopana awa eske oza siri congolais moko boye oyo ya normal oyo alingi makambo ya serie eske baza eso ebele Jamais. Ba mingi te. Baza eso ebele te. Yango moni tokoma kopotana kaka na baoyo basepeli na mwa émission moko tosala ya mwa conseil tosepeli na bango kaka.
donc tela kosenga bato nyonso tu basepela na baémission oyo ezoleka na mwa cadre conseil tosenga na biso bato wana te ke baya oyo asepeli oyo mpe asepeli te afandi kuna ki olanda na ye bakarine babakali na ye ce n'est pas grave po biso awa na bamati ndenge tobatama na biso toluka na biso bese te ke tobanda koswanaka biso awa ekomi makambo ya koluka nde bulo po na mosala na nga ere na okende na osala mosala na nga nazoganyela yango mbongo siko ere na koya ofandela bino na batiktok awa nafandelaka bino ntongo ti babutu masolo na ngai ya administration ekobloke ekotambola esu bien te parce que naosintegre na mboka nayaki te likolo ya kosala bino plaisir bomonaka ngai naye kofingela bino fali bomonaka ngai naye kofingela bino fere bomonaka ngai naye kofingela bino fabrigaz bomonaka ngai naye kofingela bino kofiolo bino bokobetela nga maboko mais ere makambo na ngai kozala frene ere kokembe ekobeta nga na poto nakozala na bino te yango balobaka vrai ndoki ya vi ya moto avokanga bato ya libanda bandoki yo moko nanu mitala nano soki oza ndoki te boyebisanga sikoyo Karine Mokonzi asali 7 ans balobi ata papier oyo mundele akoma kaka kombone ya pamba boye nano azwa te ata papier ya pamba sikoyo kindoki wana eza ya famille na bango ubie ye moko amilokaka nanu ye moko azwaka nano makambo ya milokaka nanu mais quel mutu soki oye déjà na Europe il faut yeba comment s'intégrer yo s'intégrer tovovandelaka TikTok nga alobaka nasekaka en tout cas tobeta non côté o nasekaka bafemme congolaise bolimbisaka ntango bino bozofinga ntango bino bozoswana ntango bino bozosala balive à 23h 1h 2h du matin ndeti nga bientôt na okata nalala tenga mpe naoki olala na bakisi kaka 10 minutes mati bosololaka nano analalisa nao bapeti oyo po zolaka na osela donc nga alalisi bana je travaille à l'hôpital je n'ai pas le temps ya kosalaka batiktok banini nayaka kaka na bwaki eloko si na va na contrôla te bofinga bokoma te etali ngai te moi je pars au travail naluka mbongo na nga parce que nasala bamakambo na ngai ya vie naza déjà nakoli na poto nga aya poto depuis na age ya 8 ans nakenda kongo nasala bafere nazongi nakendaka na hôpital nazongi matika songo ayebi nga très bien dès le début donc nayokaka susi na bandeko na biso femme congolaise poza kaka kofinga oswani na mobali oye nango awa oza na camarade boswani koya nango akofinga baparent patu kotiaka bato na miniature oyebi natalaka lolenge oyo biso tozomema penza vi na biso na bainternet ça fait trop mal penza loba non papa loba non mambo koswana oyo ndenge komona internet boye mpona bino bato bobanda mwa makambo liboso bobanda tv liboso bobanda internet liboso mpona makelele oyo esila boyi kosala ndeti nini po bokosisa makelele mwa question ndenge ezalaki ene wana ya mati ouais Zida, vous fondez un micro, hein? Quel vous fondez un micro? Un micro, ça, faut me poser une question, Wana Mati. Ouais, Nayoki, frère. Bon, tu vois, le mal de nous, le Congolais, Boyo Kanga? Oui, très bien. Très bien. Le mal de nous, le Congolais, Toyoka, vraiment, n'a pas si on t'inquiète déjà. Comprends? Ouais, c'est vrai. Et puis les conséquences corrigent mieux que le conseil. Oh, tu sais, aux hommes, on a battu soit on a battu TV, mais boyebi bapel we benga marai mususu ya ngai. Batape parmi bato na bimi ça va yoka nga pe. Po benga nga ka dadi. Kasi dadi tika fona kene na bongo yokotela oh yosa boye. Musu boye bakate. Ça benga ka vraiment na leli pe kote musu mai na musu. Mais pour nga bakoma na conséquence bazwa na lifuti na ngo parce que
tosali tout na façon tout nayebisa bino die makambo parler sur la tête de mes deux enfants bomona bato bazosala na panel me na baémission oyo tosalaka na se babiso oyo badoyen bondimango te me baoyoka te surtout bato bayoka mingi te basi dapo na ngai nalemba bakende nano bakoma ntina baaudio ntango oza accident et puis tu vas comprendre la vie que makambo so nasalaki ce qui pas bien bakoma nango wana tozelaka na français nde baloba leko riche mpona nayebi te naloba nini donc moko akwea po epesa baninga mosusu conseil nakona korépondre franchement vraiment c'est ça. Ah, merci Mathieu. Merci conseil na yo vraiment. Bao bayoka bato yango po conseiller bango ndeni bato ya bakweti. Bato mo ba ko sa ba émission na ba vera masanga etondi na se. Pour conseiller bango bayoka lot. Mais après tout, ils avaient la vie na bango, ndesi biso bato tosala na biso, tozwa bango kaka ndesi bato moko bazo distraire biso, ti musala to leli to bango, bolekisela biso kaka biso toza mamba kosala. Donc bazala kaka wana, chacun portera sa propre charge. Voilà. Papa Kisekedi alobaki, prenez-vous en charge. Mutu na mutu azwa batikela biso derrière maloba, mboka mwana na mwana, prenez-vous en charge. Oyo ko mise en charge te nga nalingi na Congo mpenza badeside olobi oyo naza wario bakangi yo nagolwa bakangi yo makambo wana esila tozosintegre te na lokwa buzoba wanaka non voilà ça mon problème c'est que ça fanatique ça existe depuis longtemps il y avait des fanatiques de Luambo okoza fanatique toboyi te papa Mati mais ekomo pesa so yo lobi yo za kolwa bino biso to ba wario bango ko be boza defode bino defode bino kuna yo za boye al bitumbe bandi ozomote ke pour ma peuple il faut balongola babiloko wana nyonso eza pasi mingi mama ki fanatisme ezalaka nango me oyo tokomi osala ekomi ya kibuzoba bafanatiki kutu bakoswana eza nango normal bongo sikoyo bato tobengi ya mosala na biso sikoyo tobanda koswanela bamusicien ozofinga musicien oyo mpona musicien oyo bafanatiki c'est normal soki bakoswanela bastar na bango c'est normal Ken napesa mutu mwa mbote Olivier Masudi Bandal ne tombera jamais je te salue. Olivier Masudi. Napesi pe mbote. Solo tupek malongola ngo tupek. Olivier Masudi. Ki fanatisme ouais, ayaki poto na fali. Ouais. Bah, merci beaucoup. Système n'est pas allé d'accord, faut qu'on le pena yo kanika na fimbo parce que koloba boye opesa ba conseil matika songo pesa bango conseil sala boye bakoyoka na bango te donc les conséquences corrigent mieux que le conseil mère azana na ba fimbu poko koleoka na fimbu parce que na maloba ngala oti kongwa ngala yena ka 2-3 semaines ago na moni batu ba obundeli kwa fali na fere ba panzani milang ça fait trop mal siko na loke tonga ba omitu wana ba panzana ke merci beaucoup fali na ero fali za États-Unis fali azo vivre azo matabakar na cher asomba ngana ke bundela papa na ngata yo en plus ba congolais bokomi na obanda oloba ngo awa kena lobi bozo ero yo ba fali ba yebi binote bozo bundela fali il fallait que que ça ba métier na bino bo vandeli ka ko welela fali na banganda bato boya poto kala yo mwana poto ozobundela fali oyebi ke loko na koma okaba kala ba musicien ba obanga bana poto ba koma obanga ba musicien ken et la fini eza sens que non Poupée la blonde Poupée il y a la différence entre fanatique et namuta sentiment il y a des fanatiques au basiporta des fali des ferrés baza respectueux ce sont des parents baza na respect na bango za limite akokoma il faut kopesa nde bato basalaka eloko bakomisa yango lokola cop mosu ofere ayebi ete fali mpe ayebi ete ozokomisa fanati ozokomisa artiste mo boye olongo boma moningano mpona artiste wana bon merci beaucoup mais kokumisa mutu kozala na part na yo parti pris na yo to kokumisa mutu mona musiki olingi
ils ont la nature, ça existe. Merci beaucoup. Alors, ngai na komoti kabino parce que na telefona la na ngai yo bika ndenge tongo il faut bima. Merci na bino nyonso tu. Merci beaucoup pour la bien, Merci beaucoup. Namoni Christian na Kolwezi, bana Kolwezi na pesi bino bambote. Bandeko tu balandi biso na pesi bino bambote. Merci Mati, pesa bana mbote, pesa madame mbote. Merci. Merci na bino nyonso tu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok. Merci tokati wana, donc tosuki wana, merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.